azwaka ba raison te po bango bazoloba wana bazolo bango na media mais muto azana vérité fo abima na nzela po so peuple amoni ke makamu président azoloba eza lokota bimana na balabala omona ka population balanyo ndenge to banda olanda le père ao po ni to banda olanda po to mona ke makamu azoloba eza ya solo lokola chef de l'état azoloba makamu so o se pelise biso moko peuple congolais yango wana tozo soutenir ye na ba action na ye nyonso o nyonso azoloba ke te makamu chef de l'état azoloba eza ya solo te abima na balabala po ba confirmer ke te makamu azoloba eza ya solo peuple a soutenir yo koloba na media eza ndenge na zoloba boye na lobi esili mais réaction a bien faut ezala na balabala nde yango bakomona ke te muto makambo zoloba peuple azo soutenir yango Kolishako TV président koloba ke natiki ata mutu moko akoboya bakokoma te président tika te ye azala nanu ka wana batu nyonso bakoboya parce que batu bazolela yene to ya dollar boye na boye nde eloko bazokufela. Kolishako TV mais il faut changer la constitution basa la constitution oyo ekopesa na biso ba congolais biso moko tozala na valeur parce que na kati ya ba constitution na biso to moni ba makambo il faut ndenge tozana 9 pays voisins to pesa bango so tozana bango ma conflit ba 300 km et bon donc siko 9 pays voisins nyonso so to kati biso to kotikala na nini. Kolishako TV question ya constitution pona lo bango na lingala moko biso moko pe totika kakolukaka polémique partout eza na responsable politique moko te lelo soki okei kutuna ye oyo akoloba na yo ke constitution wana eza na biloko tokoki kosimba te soki toza biso nyonso sincère et cohérent parce que objectif o biso tolukaka eza objectif ya ko garantir efficacité à l'état. Kolishako TV mabeza makasi ya mabeza makasi eza pona avantage na eta lelo na lobi ya koti kokende mutu mosusu aye alekani akutani kana makambo aboye so constitution eza ko changer te eko koma ka boye. Kolishako TV lelo to voter président mosusu pa aleki donc mbala moko azosala makambo nyonso ebandi mbala moko neti na ba Sénégal atomoni président prêter lelo serment pa un mois mbala moko gouvernement ebimi makambo nyonso ebandi kotambola. Voyez le mignon aye mokile commune sengo mokili kotisuka lipo etenini tozalaki confiné mais na ngongo YouTube était confiné mena Kolishako TV Kolishako télévision chaîne za moko ngai na ebisi bino boyitala bo s'abonner vraiment massivement na Kolishako TV s'abonner massivement na chaîne oyo eloko biso nyonso tomona constitution na biso ok eza bien te parce que selon ndenge toye kolandela na époque ya Kabila bachangeaki constitution ntango bachangeaki batiaki yango na makambo donc makambo selon ya baoyo basalaki yango mpo base protéger mais ezopesa mboka na biso valeur ya bien te ya kotambola so tootala donc eza na valeur ya bien kotambola à part seulement sata président yango aza na force ke asala makambo ekomi kaka ke constitution balobi boye tozela oyo nda kosala boye oyo akosala boye donc il faut kotia eloko moko ke ata lelo to voter président mosusu pa aleki donc mbala moko azosala makambo nyonso ebandi mbala moko neti na ba Sénégal atomoni président prêter lelo serment pa un mois mbala moko gouvernement ebimi makambo nyonso ebandi kotambola à l'aise eza na bamboka ebele ezosala mabongo mais pourquoi pas epa na biso il faut ka base la 6 mois tokomi ti koyimayima gouvernement ezobima yango te biso eza na bato mosusu bayebi ata teke na constitution makomi nini donc bango bazomonaka président azoboya kobimisa gouvernement mais au contraire président mpe azolandela ke non selon constitution soki nabimisi gouvernement boye oyo opesa nga mbutu donc normalement biso bapeuple
to réclamer il faut ba changer la constitution ba ça la constitution oyo et kopesa na biso ba congolais biso moko tozala na valeur parce que na kati ya ba constitution na biso to moni ba makambo il faut ndenge tozana 9 pays voisins to pesa bango so tozana bango ma conflit ba 300 km et bon donc siko 9 pays voisins nyonso so to kati biso to kotikala na nini biso ba congolais to kovanda wapi donc to kozanga ba place donc il faut pas revoir la constitution quand il faut changer ngo pour na ngai il faut pas changer bazwaka ya sika bacha voto za la bien alors pour batunzi ba mona yana bio non et va intérêt à Félix Tshisekedi te batu biso ba peuple congolais tozala kaka na mentalité wana pona nini parce que eloko va faire voir biso mutu nyonso azalaka à la portée ya ata tokoti na ba téléphone Android tozomona constitution na biso eza na kati soki otangi ovandelika ke otanga yo moko okomona ke intérêt ezataka ya président te bien sûr que président de alobi basala donc eza na makambo ebele na kati eza kobombama eza mutu nyonso atangi constitution asilisi ata moko aza nanu te mais ka ba point oyo tozo toucher ya mabe eza makasi ya mabe eza makasi eza pona avantage na eta lelo na lobi akoki kokende mutu mosusu aye alekani akutani kana na makambo aboye so constitution eza ko changer te ekokoma ka aboye social eza te pona nini parce que moyen basala makambo social président zotala constitution na biso balobi boye donc makambo nyonso ana eza na kati kunasa eza ka pona président eza pona mutu nyonso lelo na lobi na koyi kozala nga président so na kutika constitution boye na kosala ta il faut pas changer ka alors par rapport au discours il y a batunde na moni ke bato ebele bazo comprendre président te selon ngai ndenge nga na landela ki discours et puis président akoki ko surprendre biso bato ebele ba comprendre te président akoki ko surprendre biso un jour ka boye pa bovandi parce que eloko bato nyonso bazolela ba mona président ngai azala pona nini eza social bato ebele bazolela nde libumu mais lelo na lobi soki makambo nyonso et se tranquilliser to bandi ko lia tango président koloba ke natiki ata mutu moko akoboya bakokoma te président tika te ye azala nanu ka wana bato nyonso bakoboya parce que bato bazolela yene to ya dollar boye na boye nde eloko bazokufela eza ta makambo nyonso oyo bazo président kutu alobaki azalaki clair alobi il faut to changer constitution po muto ya koya na sima na ngai akuta makambo ya bien pona nini tala lelo agression ya Rwanda eza na kati ya constitution makambo basinya makambo nde ezo tungisa ye guerre na este si la kate basala boye tala constitution tala makambo eza ebele alobaki bien azalaki clair alobaki ka pona intérêt na eta eza pona biso nyonso en général c'est ça. En tant que Congolais, le chef de l'État a lobby, il faut modifier la constitution. Les Congolais sont séparés dans les locaux pour totalement constitution et ils profiter de la Congolais. Le chef de l'État a dit que bateau basala qui constitution. Nous sommes étrangers, les Congolais ont participé dans les locaux bakenda ki kaka pona visibilité kaka mais décision na kati ya constitution wana ezalaki te yango wana biso en tant que ba congolais ba patriote to soutenir maloba ya chef de l'état pour que ba changer constitution na biso et profiter na biso peuple congolais. Et par rapport au ndenge yemo président yango wana chef de l'état yemo kwa loba ke ako changer constitution pona ko s'éterniser na pouvoir te mais souci na biso ezaki ba changer constitution oyo ko profiter na biso moko peuple congolais siko ba opposant bazana banjanda caché na bango o ezana kati na bango biso moko peuple to yebite il faut ba éclairer biso mais oyo chef de l'état alobi tozo mona même ba makamso ezo sala na ba étranger économie na biso nini constitution moko yango ezolo bakeo soki ba voisin
bazobundisa biso tokosala konegocie na bango mpo to abandone mwa place moko boye bango baokipe. Est-ce que wana eza constitution ezoprofite na biso bakongolais to abandone bisika na biso mpo to protéger unité africaine? Eza nango bien te yango wana omoni biso to soutenir maloba chef de l'État to changer constitution. Sango basala marche te bango moko bakomona ke baza na réseau ata moko te bameka kosala marche po bango bayeba ke biso peuple congolais tolingi eloko chef de l'État alobi biso peuple tokoorganize marche na biso tobima na nzela bansango baorganize ya bango ba Nations Unies a témoigné na force du monde que banani balingi changement ya constitution na banani balingi changement constitution ba changer yango te. Mwana lobby constitution wana ezo profiter na biso ba congolais te po nini po ba institution musu bisika président à cause de la décision ya ko diriger mboka mais constitution ezo kalele ye entre temps ba loi musu ezo lobake président za redevable na population mais constitution ezo permettre yete po asala musala we ko sepelisa population yango wana il faut basala constitution moko yake soki président zozwa ba décision soki asali ba faute to pese ba faute wana conformément na ba loi eza na kati ya constitution mais tozo pese ba faute mais constitution ezo pekise makambo mususu yango wana tolingi président sala constitution yake soki lelo bimi président olobi gouvernement ebima dans 2 semaines gouvernement ebimi omoni mais to constitution tozanango soki président abimi pona obimisa gouvernement ezo même biso 6 mois 7 mois vers même une année siko président ko diriger nani combien d'années na pouvoir yango wana balobi ba sala comité ya bato ba ko sala constitution wana siko baide nyonso au chef de l'État ko zala nango biso toza prêt ya ko soutenir ye pour to voter tolingi ba idée na vision na ye yango wana tozo soutenir ye pour changer constitution nyonso ko sala masoki pona ko nommer ba gouverneur ba nommer bango ba ko zo gouverneur ya ba Congo akeka sa ya diriger bazu ya kasa akeka tanga poke talaka makambo yake ko gouverneur kaza la originaire ya place wana nde ako diriger place wana ezo créer ba tribalisme makasi bato bakomi biso moko ba congolais tozo souhaiter chinois ya ko vanda na Congo bia ya vanda sika moko bo mais un congolais moko soka yake ya tribalisme yo oko vanda wate yango il faut ba changer constitution wana pour que et ordre na biso moko peuple congolais si yango wana président bandako le constitution wana za ya basalaki yango bato basalaki yango bazaki ba étranger lokola bango bayaki po baséterniser na pouvoir po bazwa mboka na biso en otage nde yango basalaki eloko na bango wana izo profiter na ba multinationaux bato ebele bazoya pona kopiye mboka na biso fo basala constitution wo izo profiter na ba richesse otoza nango na ndenga yake munguna azala na capacité ya ko profiter ata na loi moko boyite na kati ya constitution na biso po aya kopiye mboka na biso constitution ezala garantie na sécurité na biso na makambo na biso nyonso azwaka ba raison te po bango bazoloba wana bazoloba bango na media mais muto aza na vérité fo abima na nzela po soki peuple amoni ke makambo président azoloba eza lokota bima na balabala omona ka population balanyo ndenge to banda olanda le père ao po ni to banda olanda po to mona ke makambo azoloba eza ya solo lokola chef de l'État azoloba makambo solo ezo se pelisa biso moko peuple congolais yango wana tozo soutenir ye na ba action na ye nyonso o nyonso azoloba ke te makambo chef de l'État azoloba eza ya solo te abima na balabala po ba confirmer ke te makambo azoloba eza ya solo peuple a soutenir yo koloba na media eza ndenge na zoloba boye na lobby esili mais réaction a bien fait ezala na balabala nde yango bakomona ke te muto makambo zoloba peuple azo soutenir yango. Question ya constitution pona lo bango na lingala moko biso moko pe totika kakolukaka polémique partout eza na responsable politique moko te lelo soki okei kutuna ye oyo akoloba na yo ke constitution wana eza na biloko tokoki kosimba te soki toza biso nyonso sincère et cohérent parce que objectif au biso to lukaka eza objectif ya ko garantir efficacité à l'état bolanda ki président de la république mais ya no pesa ki ba étudiant président lobby eza likambu ya mutute ce n'est pas une question d'un individu c'est une question du renforcement ya ba institution ya l'état abordant dans les
voyez, le mignon aïe. Mokili commune Sengo, mokili ekoti sukali po ete nini. tozalaki confine me na ngongo youtube ete confinamena Mosakoli Shako TV. mosakoli shako tv Musakoli Shako TV. Musakoli Shako TV. mosakoli shako télévision Chaîne za moko. Ngai na ebisi bino boye tala. Bon s'abonner vraiment massivement na Musakoli Shako TV. te s'abonner massivement na chaîne oyo